Vraiment, en tant que comédien, papa, tu connais pas merci parce que tant que nous sommes malgré une photo de famille. Les artistes venez. Les artistes, les photos. Ah oui, contre-jour, voilà. Oh, bah, ça, la photo entre ces comédiens et... Qui prend la photo? Bon, on a la photo. Attention. Photo, attention. Dans la vidéo, ça la photo. Ok. Merci beaucoup. Ouais, papa. Bonne année. Attention. Elombe. Voilà pour ça, départ. Bon, c'est un mot, un peu par rapport à départ. Bon, nous sommes souvent lobby ambassadeur. Vous allez Kambarloba. D'abord, c'est ce qu'on avait dit. Les artistes, c'est qui déterminés. Ouais. Donc, la famille biologique, les êtres valorités, Koreyawa, les artistes se sont bâtis. On a appartement corps. Là, vous avez vu l'ambassadeur. L'ambassadeur Christophe à Kinshasa et puis prendre la délégation pour ça campagne la présidence accueilli petit point noir awa toka les 15 toka les 16 encore et ça ligne ekoya na kombo ya artiste sengi merci na ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire donc et puis l'artiste est voilà, on avait écrit la lettre, on réagit. Très bien. C'est comme ça fonctionne la vie. C'est commis, papa, allez. Tout ça, les logs, moi, les canaux propres avec dignité. Voilà, ça. Merci. Maman vie au Baksanini. Merci Nabino Presse. Kalatoye Baka Presse à Tambolana, artiste Longo. Le monde est en haut depuis Mélodie à Kofi, c'est vrai que moi, titre à moi des arrois, oui. Mais quand même, message Jésus à la véhiculé. Vraiment, artiste à Tambola toujours na journaliste, na presse. Donc vraiment merci Nabino Pe Bobanda Nabiso, posons acheminer Nabiso et tozo ndima ke boza Nabiso tina sura. Tosenga Nabino Pe to la mélodie na limemia na kimia nyonso pe na respect. Voilà. Biso awawa. Lokola yaki mbango ya délégation bako batikali mbangu bazonga pela matamba ya batania donc que soki to landi signature soto raté na retour to assister pe famille partager na bango donc on remercie merci beaucoup ya Willy Bomito merci Pasteur Walesa merci. Et puis merci beaucoup à son excellence Nero Mbungu, Fumabanga Moyo. Et puis on attend honorable Christelle Bouango, le général Dodo Chinyama, Blandine Kaja. Donc, c'est la merci beaucoup. Totigali et Silité. Soki ko lié. Et Gosenga Toyamba Yambo, Petokele enterrement. Voilà. Merci Flore Bandou. On l'a gagné. Bon, jusque-là, bongo ya ko rapatrier corps et c'est Koki voilà ndé bomoni kaka président Lomba Kei akizola biso corps. Voilà ce ko bitumba o etikali ya makasi ezata encore ezoya tozo tiango na mort cinquantenaire et siko tozo bandande bitumba pona enterrement ya makasi sous koleka. Donc bolemba biso te ba kontina biso ya mboka bolo baliloba moko pona biso
boloba vraiment liloba moko mpona biso po esala biso malamu ya jano binanu merci beaucoup mais kolemba biso te po tokoya lisusu etapa monene ya makasi lisusu etikali tokozala kimia kaka soki tokundi nzoto ya ndeko na biso. Mais boleli na bamama tour te mama Denise mama Olimbe bango bayaka vers biso ndenge tozoloba boye bazomona mama bamessage mama tokende moko bopesa mpena message moko loka bomoni bakajano motema ekiti bino pati omoni makambo tozosala ndenge meledi akufa bamama na biso bayebi oyo na bainternet batalaka bainternet balekaka te bazomona baoya bango baza bamama oyo alali kuna aza mwasi lokola bango baotika te aza mpe mwana aza leki donc aza mwasi donc baotika te baoya donc aza artiste ya Congo aza nyonso mpona bango baoya donc nde tozosala tozobenga mpe bango bayebi mai moye totanga bakongo eza te po bamama na biso bayebi voilà c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Na yazano binano. Ako yo mongo. Yazano binano za mongo. Asali quand même. Pas ya makasi. So moi biso ba comédie to commission. Ce qui muto asali pas ya makasi, faut to bane merci. Yazano binano. Merci pena. Merci pena ambassadeur na biso. Ya consul na biso. Merci pena ba comédien. Malo mboto yo tiangola bato angola kuna bazolo beloko te batangola ba bolingo parce que bazo contribuer mukimukene zo tatina poto kuna zo uta wapi kuna maintenant bozo passer nini pona mwana est-ce que bozo tala venir à mwana wana azaye moko ndenge zo ya to yebike nzamba kosunga biso muke oyo bakonzi bakosoutenir na bato na biso ba fan banani ba mekonesa o bakosunga to binde nini ko à disposition ya mwana mais fona bakisa muke na o Melody nani Marie-Jeanne azolo bakona mwana aza na 8 ans déjà faut topesa âge ya mwana o bandeko bazotala biso ba comprendre genre nini ya mwana totikali aza na 8 ans wana eza mukie donc ezosenga implication ya tout le monde mutu ba kokoloba lelo abimba ngala beti tolo na kozwa classe ya mwana alati awisi babiloko wana neti mama lima masala nango ezala nango biloko moko asala yango donc eza problème te mais nzambe asunga posa na biso tanto ya ozwa kora Melody tomonaki mwana wana abimi wana nde tokoyeba makambo mosusu tokoloba aussi merci beaucoup tozalaki na bichingo bila towita kotika délégation siko tokomi na suka en tout cas merci beaucoup na bato balandi biso depuis jusqu'à la fin merci beaucoup en tout cas vraiment tokotika jamais qu'on peut savoir information ya rapatriement ya corps ya Melody merci beaucoup à vous